dimanche à tous. Merci pour votre fidélité manifestée à cette émission au cœur 17e art, l'unique grand rendez-vous de tous les dimanches à 15h juste sur Congo Star Télévision, la chaîne 100% culturelle. À la présentation, c'est toujours moi, Evelyne Miyamore. Au cœur 17e art, la cabine star, artiste comédien, artiste basepelisa cabine, artiste basalaka honneur yambo cannabis. Et pour ce dimanche, nazana honneur, plaisir, il y a koyamba pona bino, muto oya sala kamusana, ye tellement bien, oya sepelisa kabino, o soki bomoni elongé na te beaucoup kozapete. Celui-là qu'on appelle Papa Alag, notre invité de ce dimanche. Mais avant tout, je dis un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Là, je vois Benji, Elika Sona, notre DT dans le ciel. Joyeux Noël à mon boss égyptien qui est dit. Joyeux Noël à mon réalisateur, Monsieur Francis. Et sans plus tarder, Papa Lague, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Evelyne. Donc, c'est un film. Kito. Ouais, santé pépé. Là, il y a mon ami surtout ça, bande quoi ministre santé. Et ça coûte le belaté. Donc, voilà, il y a ministre santé. Tu besoin mon santé. Donc, voilà quoi. Donc, il y a le belaté zate. Bon dimanche na batu bazota la biso na ba palin. Bon dimanche à boss Gypsy Kedi, mon boss, mon vieux. Donc, il y a Kala. Donc voilà, na comme ici pe message na ye baloba ina pesa ye bambote belé pa fifisi wasi Waston mbote voilà quoi mbote pe na yo moko lisusu na bossa na souté mbote pa ya bon dimanche pa ya bébé à papa best ya Bernayan. Donc talaka quoi. Enfin, tu es dans cette émission au cœur au 17e art. Tous les gars on va les et qui va ramener peu de l'eau hein. Non, on a beau y être moi contre-temps, tu vois, donc biso za batuma bo ezakala mo vandi pendaka ba allo yaka bandalo pena allo yaka bandundu bolo na biso ezakala kwa mbila donc tant au temps imonane c'est pour cela moni na moni si présence voilà. Bon on va prendre non nga ezaladi wana mususu wana to bomba ngopo talaka yo na suki te wana musu na loba ngo te na linga loba ngo te po ba ya beta ngona ba makambo ebele lele kumukile ko mabongo ya opesa kombo bo babi bako luko opesi pe bo baki ba bandi ko luko déjà na compte bancaire opesi bo bako mo luko déjà na YouTube opesi bo bako mo luko déjà na biloko be donc faut ba suka kana la di o etikali wana wane bomba tant na zana ba 14 ans musique moko na banda ko linga ya vena biso madilo personnel na maman Mbilia Belle donc ba musique ya madilo na Mbilia Belle yango nde na ndo linga mingi mama koloto ongai pe babalanga lokola yo ata ofengi ngai ndumba banana yo na banana ngai tata moko voilà donc na banda ko lila banda linga banzembo na bango donc voilà. Tu rêvais de faire quel métier dans la vie? Donc ngai Nzambe a changé mokili a bandela mokili on tikala ka aux artistes ngai à part art dans un métier me souhaiter non ça. Ouais, na famille ba comédien baza. Papa nanga moko pe azalaki moi moto masano me ya kala. Voilà, moto masano me ya kala donc. Et le nini bato ba ko retenir ya Papa Alag. Et le moko bato ba ko retenir yanga. Papa Alag. Biloko ezebele. Biloko ezebele o yanga yo bato ba ko retenir ezebele. Yo préféré netini. Te yanga pona nga moko ezebele pena. Ce que na koma olinga na koma olinga ba makamu nanga mususu ba makamu ndeti ba biloko neti yanga ina linga ka mingi so nga na sali loko na kina vandi mokili nde sikoyo elobelinga. Okopana
metalaki ya mokolo wana opusa ekar wana bien memaki yango mpena na mwa badring esala ye bien na bia jour wana napusa ekar na badring donc ngai mona ko bando vanda te na bando olobaki bomoni ngai eloko na ngai moko be nasala eza boye omoni ngai ifo nasala boye wana de wana eza bajare na biso te mokili nde elobela biso quoi voilà etant que artiste quand on va sur scène eloko nini ebangisa ngai sur scène c'est quand on joue vraiment papa lage eloko nini biloko na belaki eloko ebangisa ekotanga bon ngai naza eloko na bangaka te makambo na oloba tranda yebi artiste tranda yebi na mokili pe na eloko banga na bangaka te na banga ouais na biloko na banga ngai na scène eloko ebangisa ngeza te apui na mokili na bangaka kaka nzala na mbwa donc c'est fini de biloko ebangisa ngai yango wana pa wetikali na banga eloko te ngai soko atoza nani baoki ke yo kuna oliaka pena omela pena batu na ara ngo omela batu ara eza ya yo na ya kaka mokili yo kaka komelenga mais soko melinga te nazongi pa na ngai seke esalinga eloko te donc voilà quoi na bangaka eloko te nyonso na ndenge azaleli te na scène esprit 12 ezalaka te so toza esprit 12 na makambo na biso ya balabala tokotyaka te sikoyo tokutani na scène il faut nga nalakisa oke so ofingaka nga mpo naleki yo mpe soko oza na capacité ya kolakisa nga yango voilà mais eza te ke yo banga nga nazala na festival toseka tant festival toseka esili bon nayebi te etant ke bandeko mosusu mpe bazalaki mais nazalaki le mosusu artiste oyo ntango toseka esili barecrute nga na bafestival nakenda festival mwa na Congo nakenda festival mwa na Gabon donc nakenda mpe kuna ndeti na Gabon nakenda kokutana kutu na ba-ivoirien ba-nigérien ba-sénégalais balingi kutu babangisa nga na kati te te nakokenda bango nde nga nayebeli mpe nakenda mokili mpe sepela donc voilà donc eportelanga mwa makambo ebele baporte ebele fongola baporte ebele ebakisa mpe mwa mingi lisusu na carrière na nga omoni artiste tolobaka kaka teke toza artiste na ye navandi awo oyambi nga esili nake na vei na biso naleki na groupe ya théâtre te artiste fo bayeba o mpe na baevre fo yeba basale nini oleka bacompétition nini oparticipa quoi donc festival toseka wana ezalaki événement na ngai ya liboso ya art donc yango beno moni ke ti lelo na kontaka yango parmi bamakambo na nga par yango efungolanga sikoyo nde bamakambo donc nazwa ebele na nsima nango donc na bao na bosana oui ouverture esalama ya makasi voilà bon na monde ya théâtre apport nanga vraiment moni théâtre oyo tozosala lelo tokuta déjà bave basala yango apport nanga oyo naya nango na théâtre na part nanga premièrement eza nanu kaka ke il faut kosala baidée oyo nanu bato basala te mais na humour nde na mema penda apport ya makasi mpo na humour nde naza première artiste ya RDC oyo banda makambo koimite bavoix bato je pense que bato baotalanga na batelevizio bayebi lelo nakoma omona mutaleki azoimite songolo pakala mutaleki aosala voix songolo pakala mutaleki aosala voix songolo pakala ntango nga na bimaki na ye na idéologie wana mpo nakutaki yango te ngai na génération na nga bato na ye kokuta toza liboso ya tv toboya kaka te bato na ye kokuta bazalaki mwana bapa na liboso na nga eza ba Michaud nakuta Michaud baansi te baansi déjà bazala nakuta Michaud et puis nakuti te nga na kwinkwit toye nzela moko donc génération na nga oyo nakuta série wana yango wana série wana sikoyo tozalaki tokuta déjà bavesai bazobeta
bave na biso Charlie vide loin déjà bazalaki basudi ata déjà bazalaki se poser pe na moi coin na bango biso pe siko tango toye ngata na ye na lobia te na yeko kuta siko grand prêtre est-ce que azotala nga bambote belé Dauphin Mbula Matadi levé Maiken yazo imiter ba film ba Rambo azo imiter ba film ba Rambo azo imiter ba nzembo ba Maiken nga siko tango na ye yazo azo imiter ngonga tango na yenga na bité na bana kuta ye azo imiter pe Mobutu ngana MCT yo fotika na ba film nga fona kende musique na ke musique na comédie tuninga okoka ngana bité na okoka presa bifozo ata ya solo na zui tanto bande au travailler en auto travailler to komo ke sala ngona l'école na produit compagnie mo bona otanga kombote to ke sala ngona l'école jour musu to evanda ka bina palais ba bengi biso allo Dauphin Mbula Matadi émission mo ezawa faut bandango boye ah ya solo naza premier artiste oya bande émission na nga donc tant na pesi ndusa le to komo mona ba bébé Giscard petit na nga na linga ke mingi bazo imiter foui na ngai o lelo ba mokile linga sala ke akoma au contre nga mais reconnaissance ezala toujours ba do la star po do la nga na ndame na agricole ya na agricole na yolo to ya azo imiter muyobe gauche papa tola papa bon bato soko bon bato so papa kwa biso gauche papa nga na c'était il faut lukaka ozo accent ya moto vimbi na voix tola papa on monte papa donc voilà ti lelo pe ba koma obenga ye 1000 voix multiplier pe makamune na ndenge na onga mo pe na yebi acha ba strike na ndenge na ye donc voilà quoi. Philomène l'a dit Esobe Igwe roi du rire. Pour moi la prince du rire. Nzembo nini ya vina linga atala na comédie na inga. Oloso kandu baksa mai nanzungwa lotu kandu tia mafuta nanzungwa lotu umuna wabutu kupundu ilali babwakango jamais umuna wabutu kupundu ilali babwakango jamais zwangu chofango ikubonga bongo mekango ilengi zwangu cho donc wana ezaki Philomène wana ezaki Philomène sikoyo ngamoko pe sikoyo tant na tala po ngape na esobe na tali trop nazui na comédie nazui na banzembo comprendre ponga pe nazo mo temps ya ko balola banzembo olunguringa na frevi umeminga na chambre fad ulunguringa na chambre fad umeminga na bakwe na njiri batumbanga nalemba bakaringanga nanga baba itanga nalela chororo ponaza poisson partout Papa alaki. Donc Philomène l'a dit Esobe. Bon, tout le monde va tikali na imitaka na bango. Tout le monde va tikali na imitaka na bango, na imitaka na bango. Te bon, ma vena biso masuma sala nord, a jouer normal quoi. Ko imiter ko imiter muto a jouer normal, il faut pe sapenda litoi, o chapenda pe mwaka. Siko ngai mingi na imitaka bato na ebiki na kati na azana humour. Na ko imiter ka te mutu. Na imiter mutu po mukile yo kaka ke na imiter mutu. Te nazolinga na kati ya imitation wana humour mutu aza comique. Po epesa pe comédie epesa sentiment na comédie na nga po na bato ba otalanga. Eza ndeti nga bena bonde na vandi bena bona atayo mo bena ndeto vandi bobi na nga na imiter po mba atayo mo. Mais puis devait s'appeler. Te ba wana baza ba vena biso utokuti wana. Nete shaba le shaba wuti poto. Ayuna. Donc voilà, basé belé na imitaka bango kotati na kenda tina ba musique, na kenda ba politique, na ya ba nini. Voilà. Donc ceux qui n'ont imité, nga imitaka ba grand. Ba grand. Phrase nini ya papa là ke o ba kino ba yebi. Phrase na yo vraiment o penaki no ba kino ba ba te solo penaki. Ah phrase o so yo kiango ezala ya papa là.
Ah, maman, nasali ngana ye nasali mambo belé na mboko. Ngana ye misi bato na mboko. Na ye bisi bato na mboko. Ngana nasali ba makambo belé, on a ye biso. Nasali ba makambo belé ndeti moko ereniaka na landela na nga ngote, ereniaka masa na nga mtasala ngo pa renisaka ngo mais azwaka ngo pa na nga na fikini. Na podium afikini. Omoni yo so koli oza somo. Ah bon, ezala yo. Oh. Azwango na podium ya fikini c'est wana to sa na Shalina na yebi ke so nazo ko sa boss na nga za ki témoin vient biso Gypsy Kedi c'est wana za journaliste. OK ba ve bazaki ba ve ba ndo sa biso ba interview tant apetu azana moi talent tant via biso tuzaki ba tant via zo recruter ba momion te azo recruter momion nani siwa babiso pe tozaki bapecho batiraki biso pe na ba comédie na sala ngo sokoli oza somo na esa susu ndoki nango o sambo na sali susu donc eza vraiment belé est-ce que ti lelo ba phrase na yo o sala wana ba public de balobango balobango ba yebi ki eza ya alike balobango ndeti mikolo toza rocking day back in the kitchen rocking day back in the kitchen net na film alors obando chabo ça dit deux so ye na kermes ça bien les visionnaires oyo kana ba DJ ba konaka back in the kitchen à part yango na sala pe ba biloko eyembisa mokili na yembisa mokili na sala na lela ba grand mi balé na œuvre moko na mboko naza le seul artiste na lela Marie Bisamou na œuvre moko na lela papa wemba na œuvre moko RDC Mobimba et oyo kanté oka danser Marité oka danser Marité danser Marie ya yeso yo oyo kanté tant ser Maraki veut beaucoup là et ba kino bazongo sou ba leli veut beaucoup danser veut beaucoup ya vous comprenez ya Marie tsoko taya kana tsima ba wei ba munaka umunanga na lelo ya Marie ififi ma ya mititanga na lelo na nini ya Marie na kulela wena nzimu na yo moko tobetela yende mabokwe wapi na pala di pepi meto danse ya Marie ya yeso ye maman ba venanga na beta tant papa wemba kufi naza génération oyo naza le sel oyo ba vewe bina ba vanda bo petit wana fa kota quoi petit wana ça déjà international il faut yembe la fait beaucoup le quoi obenga lo la goza na studio présent na posa no faut quoi dans studio oyembe la fait beaucoup so tali génération wenge o ba yembe la fait beaucoup ngana na kati wana ba maso ba ya lelo ba bazate seri wana ngana na kati mais ba vena nga musupe bazala ba yemba te na kati wana ba selon bango ngai te selon ba vie ba meilleur oyo bango ba sepela ba intervenir na kati wana ya comédie et tozalaki commando motote vie de loin et sobe nanga donc 4 wana voilà zomona ki na sale belé na beti ba danse ya Marie na ya beta soto koti na ba monde o bango ba lobela wana to yana ba to finalisez-vous et bien moi na otika na ngaya so bolongwana na yale papa la ye wana keba sakode bina mukilika ndito cheka ngoma kulutu po lugela ngokwanga mais ezalaka papa bila ya carrière na yo ezo progresser te na secteur ni naza na secteur te ni bilan na ezo progresser te na secteur te na secteur nyonso bien za nyonso naza OK côté musique côté art nyonso naza OK entre musique na film ni sepela na ni bon nyonso mbale na sepela na ngo te konaka mo te na yebisaka bato soko tali be mission na ngato na yebisaka bato te babenganga artiste et comédien babenganga artiste musicien babenganga artiste songolo pakala na yebisaka bato basuka kaka artiste donc parce que naza polyvalent nabinaka nabwakaka nayembaka nasalaka théâtre oyo tobengaka cinéma nasalaka théâtre bouffon nasalaka humour kona nyonso wana soki bato bapesinga identité moko na opedre bakashe wana nyonso yango nalingaka babenganga kaka artiste ndeti bacollègue na nga moko babenganga capo aigle
Donc on a musique, on a film. Bon, tous na ba chanku to beta na masa na nga. Ming nga préfère ça l'afro. Film no ya suko to tala ni film. Oya nani? Film suko to tala. Olobinga film belo sepela na. Film ya batu. Ya suka ya batu. Na télévision za kiana. To yanga wi moko. Ya batu. Ah. Ya batu ndeti film ni natalaki film mutasala la film bien on a sepela na makasi vena nga ping pong. Ezaki soki motema soki motema ngambo so motema soki nini bo na bosa inde titre na mais na landa kango pena asala msane kitoko vena nga ping pong coup de chapeau voilà quoi ero sala théâtre elo nini vinga te comme ngai eloko so na osala musana ngai eloko o na lingaka te koma eze biloko eze belé na lingana no retard te na lingana no retard te en plus na lingaka te ko bandelelo momba mi balemba mi satu pe na lingaka te soki na osala musala na ngai naza na kata be ya musala na nga uta déranger nga o mama o camarade o mwasi non donc eza makambo belé na lingaka te na lingaka soki na bando osala musala na nga na tikali na komika nga ale nyonso esala mamba moko so na silisi kokolongwa na longwe alage na komisi ko ladi nde na reconnaître ce ko makambo mususu mais tant na musala na nga na lingaka na zala nga par exemple oza si papa alage la question appelle mo wa bengo nza alage ma papa na fisiko on en maîtrisant ngo on maîtrisant comment non maîtrisant pena ah kufitiko c'est bon na minute wana pe na ko yebisa bato na nga tekito na minute papa na biso déjà et comment déjà c'est on dit et comment déjà et comment déjà on tourner ba benga ba père papa ko père na bino dai ah bon dai eza place kinga c'est bon na sali pe musala na tourner pe na participer na ke braza na sali pe na braza na sisi na yende na yeno c'est bango ya boyebi kende to beto matanga père dai ki voilà vraiment décortiquer biso papa alak na banjela ni na bakulea ni ah Angaya. Artiste. L. Ladi. G. Nyonso pena na okei nango te. Nyonso na okei nango te. Nyonso pena ego simba te. Nyonso pena na nango te. Naka na ndambo wana. Ah elle wana. Bonga na bando zwa su tana vandi bena bando okanisela nini wana su makambo. Non, sur scène, papa là, il faut y na bien. Qui signifie papa là? Na bien. Et comment non wana tu na bon. So tu na bongo tu na komo na ngai ya ndako na biso na yebisa o ya musalo ke tu na. So na bozana yebiso soki na yebiso ke benga moto ke no tu na ya signifie kokodioko akobandeni. Kokodio. Elaksani. Abanda otanga. So ezalaka te kuno wana ezalaka te. Ezalaka te. Ah? Alage. Mais signification ce qu'il y a alage wana kombo wana mobimba. Signification nango eza mais eza na anglais. Mais ce ko chanza ngo ndenge nangina benga wana ngamo ko nde na benga na chanza ngo na na sisa ngo te mais na peso ndambo nango. Artiste laditi et kenasuka. Mais alage ya moko kombo mobimba wana eza je vais. Tu fais quoi? Je vais na lingiti. Nyonso na mokili na linga. I like anglais britannique I like anglais voilà. Mususu côté mususu anglais nini I like britannique. Ngwana babenga bon I like na I like. I like you so much. Donc voilà. On a la condition anglais. Professeur anglais wana kuna banda kaina book. Wana do talanga bi. Yo kala gandinga zo ko sebeline. Ah ba ya. Tolika. Papa là de notre pays ils sont adressés par les M20. Pour na yo contribution na yo les amis les nous théâtre, artiste et comédien. Ah, contribution na ngezali ke et premièrement nous partager nos mawana batu bazakuna et deuxièmement nous sala makambo moko ya bien na ba niveau international où ekoki ko fortifier
basoda na biso oyo baza kuna mpo babundela biso so kitoko etant que artiste. Mais par rapport ya neti baninga bandeko mosusu bazoke soutenir bango na moyen financière biso nanu nzambe akomisi nao na place wana te. So nzambe akomisi yango tokosala yango tosengaka mpe bakonza mboka bacipesa biso mpe mwa chance yango mpo batali mpe liboso na biso trop batala mpe biso mpe bato asima le ya mosusu mpe tokosala ya bien koleka bato basala liboso. Donc voilà quoi. Papa là, oyebi tokomi 8 milliards. Sikoyo za bala boy. Ngai. Na bana nga o baza na Mkongo to babimi déjà. Ko de babimi. Te ba o babimi. Ah. Zeda. Tu n'as pas oublié de donker ta blague. Bon, jusqu'à maintenant, naza na mukana moko. Mais na Mkongo batikali 9. Eh. Pour faut baza 10. Ko baza moko ka mtaza Bestia Bernayan. Moi aussi. Bestia Bernayan. Voilà quoi. Ozoko yo mo pozo santika ngwa. Yo mo pozo santika ngo donc. Wana za kilelo. Na yo mwana na kozo na ke pesa mwana ko mboku tokutina ngazen. Mwana nga ko ne kutokutina. Simba te Bestia Bernayan. Donc voilà. Papa là. Improviser les pisos sur intoxication. Intoxication pardon. Ah. Nasala ngo na nani na humour to sur scène Nanyo. Humour. Sur scène. Oui, ça fait plaisir na ba fan news for types. Nga moko to na ko tsape mutu. Aya sa intervention. Kayumo. Bon. Batata ba mama ndenge uza mona nga na fwande awa. Nazali susu desite po dese jamki. Nakumi 3 nakumi 4 nakumi 5 po nga na yuki makambo nga na utu kuyuka. Na nga na za muna izali iloku moko te. Ya wana naza kuyitsa bato baza kotala ngabuyi. Naza kopesa message oyo ipo na ordi. Naza kopesa message oyo ipo na muyizi. Naza kopesa message oyo ipo na trandek. Bukanda kuyitsa bango. Nga na rubibui, nga. Na rubibui. Tuku bino na bango bukutani. Bino. Busala bango mabi. Pe mabi wana bukutsala bango tuba tuni bino. Butsala butu mabi buyina tende bino butsala butu mabi. Uyisi bango mabe tutsala bino tutsala bino. Mutayitsi biso tutsala ngo bino izali alage. Nga mutu na kuti bino badide ya mabe na mutu na bino buzu tsabango. Tuku buzu kuti bango te. Merci. Bonjour, mon nom est Bipa. Ok. Merci beaucoup. Papa à la guerre. Ouais. Tu veux monsieur? Tu peux nous montrer ni pena dictionnaire. Pourquoi artiste et comédien balungami na groupe? Ah bon. Na groupe na karaté hein. Bon, nzamba pesanga moi grâce moko boye naza formateur na mitia na place avec Wera. Ba misu balongwaka po amoni akokitsa. Misu amona amoni ke akoki alongo na ye. Siko nga moko na comprendre ke loko longola bato pembe na nga ezaki motema malamu. So nazalaki dictateur mebele balongwa te. Lokola nazalaka na bango bien nakabolaka na bango naliaka na bango bakoma mona seke nga peso na kei na ozala roi ye. Voilà. Comme exemple naza déjà na 4 artistes oyo balongwe pa na nga pona bilo mwa meke nga na amta na koza comédien liboso ba artiste comédien kimanga na Brazzaville na meme toke Brazza to kompena moi 600 000 francs c'est faboué na maboko gros alaga 600 000 na talika nga na ya leader bato nanga bazoa déjà ba opesa nga ba mwana mai to ya kikope yo mwende ni 600 000 ekoti bon
tiens qui président part to kaboletan qui baya zo 300 000 puis un peu 300 000 eh président lobi natanga oh nakenda otsomba ba mataya nanga tsona zonga na sali groupe na bana nyonso bakita groupe na yo départ ya mona nini sala yo passe bébé Giscard est-ce que ça rate pas bon akenda ndaka tata na biso akepa koko na bango voilà yango na mona inutile olandela ngo akenda musika ta longwe pa na ngaki ka pas dauphin voilà oui oui père na ngati dauphin bula matadi levé Maiken boss Kamar père na nga ye mutapesi nga te nyonso te apesi nga nzela po nyonso mutalakisa nga nzambe nzambe ne mutalakisa nga tango de nzambe asala nga artiste se kachaka tout siko tango na ye na canal la dauphin de apesi nzela père na nga ambetaka tolo voilà papa la kusaka gagner mon afiki nous sommes ça artiste et comédien et belé nous ça association pour aller association des sympathies yo mambo tu nango tu wapi makambo tu ninga ozu wapi papa la gina autre mon question exemple taille ba na ko mo comprendre siko a partir ya question yo na comprendre on dirait yuda nanga mo kaleka kya on dirait yuda nanga mo kaleka aleka ina nzela na yo ah soki ezala moto aleka ina nzela nango te yo moko osali barecherche wana félicitations oza moto bakogarde openda na chaîne oyo ozala seko na seko donc voilà nasala groupe wana ya association ya baartiste soki esimbaki te ezalaki par rapport à qui force ezalaki biso moke tu vois na monde ya théâtre kokadre bato bazoya kosala théâtre il faut ozala makasi motu na motu ayaka na ndenge na ye en plus kuna ezalaki lisusu bana te tozalaki ka balider tokambama balider siko ntango ozobeta moni lelo bato basala kombo na nini na Kinshasa eza pasi mpo yoka ye aleka na chaîne moko ya télévision awafuta mbongo aleka place moko boye awapesa mbongo ya tournage esimba te siko ntango tosanganaki topesi idée na biso donc idée na biso eza po tose soutenir bao baa na bachaîne te totyeli bango mbongo baluki bazwi bachaîne bao bayebani nanu te baa na bakombo te bao mpe baa na bakombo opropose chaîne na yo toke tobundeleli yo obandi oleka me biso moko mpe foto mpo na chaîne moko totie filme na biso tozosala nini tozoleka bato baolanda sikoyo esengaki ke bango il faut bayaka kaka na 2000 francs ya pamba esika mona congolais alingaka avancement te siko ngai ntango tolobi toyaka na ba 2000 wana oldi aza sur place wana mais ebele bamonaka mabe ndene biso tobandoki na ba 2000 nga président nakei na 2000 esimba te tandis kake bango baokei na 2000 bazoniongela 2000 wana ngai sikoyo le mosu nazwaki 2000 bale na nga nakoki mpo paye car na nga mais na se sacrifier nake nasombeli bango des matériels nasombeli bango des machines de façon que 2000 na bango bakoya nango wana toza na caméra torosomba caméra te toloba caméraman te tobi totie mbongo tosombi caméraman na biso te atoza na machine atoza na caméra na yo mais mutu akobanda koya kofilme akomonte ne fiske ata mokie esalaka ye bien siko 2000 wana tobanda osenga mpo na bongo bango siko nayebi te so bapasai ndeni soki banda omonaki na kozwa ba 2000 na bango na tie na nzungu na libre motu na motu akendaka toyaka kozwa chaîne moko baoyo batikalaka totikalaka je crois 6 na 6 wana toye kosala groupe moko ya bagag le leader tobanda oleka na chaîne moko bemel naoyebisa yo mama na espace ya 1 mois tokangaki espace ka ya 1 mois balekisa biso bagag chaque jour espace ya 1 mois toza na makila wana 1 mois kaka tokangaki na komo comprendre te bayaya bakomo bengo yaya na ndenga mabe te omoni mwa visibilité oyo nangi na profiter nango navandisa na mouvement omoni yaya mosu abengi abi namoni kuna batali biso trop groupe nanga moko ekiti na bon yango nayebisa bango bokende siko 2023 pardon 2023 oyo nalobaki na bato ke na kobenga lesu bato te il faut nasala nga moko nalakisa bato koma naza capable ya kosala makambo et puis nzambe atikaka nga te nde toloba déjà boye naza déjà na baprogramme awa bato bazelaka déjà bagag na nga de lundi à dimanche et puis bato bazelaka awa na Congo Star
chano déjà si na loba soko za star faut na Congo star donc bazelaka déjà chaque mardi à partir il y a 19h30 et puis rediffusion chaque dimanche à partir à 17h30 donc bazelaka ngai déjà filmé na bango yango wana batalaka ngo bamona makambo na osala tour nayebi ke bato tout bazotala nga film pe na osala titre lango eza bokoko yenge muzulu yenge vantoto yenge muzulu yenge mayangi ngeta bato batalinga déjà ba comprendre on naza déjà donc bato ba consommer film na bango après film na bango après film oso esili na osala film moko me voici. Mais voici 3-6. Ok. Ton plus grand blessure dans le métier où est blessure à ma casse na musana na ngai oyo eza nini nazwa nini ya makasi pe blessure ngai oyo sana ngape bon eloko na yebaka oyo esalanga passe na carrière na nga oyo dérangeanga na yebaka jour mo na longwa de Ipen tinga ba makolo 18h na komanda ku ba 1h ona yebisaka nzambe lelo nde na abona otika nde naza ba master na nga baza ba master nga tovani na bango tozana bango ba musicien ba artiste baza ba yebi déjà ki ata kolongwa na nga nde naza na soka na bimia olobi na nga na kenda ta rompo eza pembeni na biso makolo na okete par rapport à Kouana, na yebisa déjà nzambe ke na kotikalaka lisusu kotambola distance à makolote na vinanga mama Ipen banda kokolo donc to bandi émission na biso wana to bandai ko zwa batu na balabala ya to ana émission na biso mambo il faut vivre to cheka ko to zwa mona mambo ya mukie na bato ba monaka sur Facebook ba yesi ko ebele ko pona kozonga mutu ke komi mukie ba mikolo ba koti ponga za ki chef ba mikolo ba koti sko place moi mukie etikali yanga na bité place etikali yanga bike o place chef muta vana place na okita luka place na yo ko bisi tango bimi natala be mwana ngo aolela pechanga akutaka mombele je crois pour biso sko to banda ka bwana ba ya otika ba misusu na barena bango mais na 12e nde ezaki point de shit vraiment ko tana bimi boy na moni mwana wana ba 18h wana na bisi bato oh bino mikolo bovandi botiki mwana mukie ero akozonga no nde nini mwana bato boyaki naye wa place nani oya yo chef vanda wana ache boke naye ngana yebika yake wana chef leader obima na jeep naye atuna nga leader nini place kokite okota leader penda bima na kacha jeep na je crois bazalaka yena gezi mawete bakota bayabe na be oh capo boss oh yo tikali ndeni boss kuna place kokite petit moi mukia tikala ki yango moi na matisi tokuta na palente ko sérieux wana sikoyo toyebi banzela okata te na banda penda banda Ipen triangle ya nini na lekiba mayalo si rompenga ba c'est wana nazana ngaba ko calculer na tikala na mauvais souvenir ya makasi donc na yebisa nzambe na vie na ngai eloko esala kanda na sombela mituke belé yango wana et après yango souvenir eloko so mabe nazala nango po na pedraka mutu moko à travers mutuka na nga nazalaka te na tikaka mutuka na voyager petit frère abimaka na car bake basala accident master na ya dae mokile et pianga donc voilà carepela donc siko ezate souvenir na tikala nango ya mabe ezate ke po carepelaka mais souvenir na tikala nango ezake mutu wana akufaka na car nanga fallait pas donc voilà quoi. OK na ba vacances par exemple mboka nyonso mboka nyonso ndeti boye na masa nanga 32 na utai pe kutu osola makambo nango na masa nanga 32 la musuti ba le 27 ya ba le 27 décembre tokoza moi congé moi na Turquie pe tokenda na biso ya biso kenda na biso moko so kalagi ake Cameroun point ko kanisa te poditeur la msunga mope moko mtupe na koya tokoka be mais tote okuna na kata makambo kote presse toke tokumba mi toke papa la ke pays ni ni ramo visiteur peyo na mviaka nazalaka pe déjà wana moyen ko na penser ba pays mtso na mviaka ka Congo
nadinka kongo nde nalingaka makasi wana nyonso nazalaka mpo natamboli nango te nazalaka na passeport moko nazalaka na passeport moko makambo naoloba nzambe aza likolo dauphin mbula matadi mpe aolandanga nazalaka na passeport nanga kala na visa France mutabeta mutu mpenza asalelanga makambo tu mwa mwasi nakepe na France tovandi mpenza na dauphin boye natuni eprise omona makambo abinanga te kende so okomi kuna ngabi te carrière eza molai momi akobendanga mpe kuna komosokolesanga basane na odie te te kende ngabi te kongo makambo eza na misala nanu na okende nsima nakenda nadon toke j'aime pas. Pourquoi? Ta gueule, Bika, j'aime pas. Pourquoi tu t'es toqué? Désordonné. J'aime. Ah bon? Non, j'aime pas déjà de ma case. Instructeur. J'aime pas. Poignet. T'es toqué, t'es non, y'a sur Nassima. Créateur. J'aime. Le bas. Qu'est-ce que c'est? J'aime, créateur. Ouais. Hormis théâtre, et là, nous sommes là, au public, nous sommes alors, musique. Et bien, il va éviter qu'il y ait la musique. Exact. Bientôt là, tout. Tout ça, bientôt là, tout ça, tout va clip. Les timans, ça n'a Moïse de travailler. Il y a des chansons, on sait déjà boss sur la biso. Il faut tout ça la promotion. Il y a mon pays qui est à Oleka, à Opesa programme. Nazana na nini na titre liboso na deux titres liboso eza lika kumoko yami baleza amour vrai. Donc na yembi pe na ba mwa ba langue belé na yembi na lingala na yembi na français na yembi na anglais na yembi na Kiswahili. Nazalaka na professeur anglais na palin Odi Camille. Donc na yembi abo ata na lobby you eza anglais. Malgré kota na kimbala ami you ami you on a le beza ya kimbala te eza pena ya anglais. OK. To ki da ko shite. Papa la ke to mo zona na. Bimi ko mi na ndape lo ali boso ni mo mo. Na ndako dangai so na zongi pour le moment. Pour le moment de naza boso na zongi lo ali boso na na mona mwana ngati. Nazana on a opé na wa ko jela ngasa. Pense si le théâtre est à l'avenir. Oui, pourquoi pas? Avenir par exemple. Avenir, il y a théâtre. Ah, maman. Ce que c'est que l'avenir était maintenant ça là, moi yo kanga lea mtsuna koma na enregistrer. Avenir na ngoza tellement za makasi ya ngona sala. L'avenir eza penda molai. Na kokyo bando détailler en côté mais eza vraiment. Yo yebi ba patron te ya théâtre. Papa lage. Tala caméra. Nde na ota mabe fona taka caméra. Kama kumba madame na yo PPC. Madame nangai na pesio mbote siko zali mama kimpavita. Na pesio ya kimpavita na linga mingi mama kimpavita bambote. Ensuite par cette rubrique du jour qui est question directe après cette Question directe avec Miamor. Mama kimpavita yebiete hein? Marié ou célibataire? Ngai. Célibataire. Père de combien d'enfants? Déjà on bague mon côté. Est-ce que la banane yo vous a servi pour combien? Bon mtawazanga uza server na mwana. Ojango dingate kama. Naza tudwa. Bêtise ya makasi sana boulot. Bêtise ya makasi. Bêtise. Ah! Na tsona na lo ba bêtise wana awa. Ba ko kanga patient. Bêtise ya makasi. Ya ngana sala na na kaya na. Bêtise wana ozanga bezana lo bango. Bon, ezanga tete dépendre na ya. Tena lo bango tena boy. Eya pesa problème. Et nous on dit nous la carrière na yo on a écomati. Eloko na zela na carrière nanga ona ne komate. Ah, netelo nini. Bon, bise belé. Eloko c'est belé ya o ko ka ya bien.
Oui, il y a bien que ça l'a bien, on a cela. Oh, il y a ma bête déjà ils négatif en anga et commenter. Est-ce que déjà comme il a eu aussi la relation amoureuse na après sa groupe na eu un groupe mususu? Il y a groupe mususu ça c'est bon. Mais il y a ngate. Ton plat préféré? Nani? Ton plat préféré? Plat. Non, Nga za pena mutabandu ndo. Nga lia pena mingi na linga mingi pena likayabu. Pondu na badi penda donc ndo za boso na bengo kalo mais rien de nanga na le kawana to bien ok na parler c'est bon pesa nga ya ka jeudi po na bi que jeudi ano tout à pondu rotia bon voilà quoi couleur préférée na linga mingi blanc noir OK aux chrétiens musulmans ou païens bon naza musulman te disons naza musulman te naza chrétien tenga naza mvuluzi oyiba mvuluzi biso nga na mvuluzi nga naza c'est ba mvuluzi na otuni nga na mvuluzi nini faut expliquer mvuluzi si moye parce que na mvuluzi kuna so tozaka na baptême obi mvuluzi biso za bato trop tosalela coutume biso za bato tolingaka tosalelaka bokoko bato tondimelaka bancetre na biso donc bato tondimelaka bamama ki mpavita bato tondimelaka basimo ki mbango tondimela bataonda banzinga donc voilà quoi pendant l'émission message du bosso ou appel dernier appel ou message à souki zakiana appel nanga ya souka va to bande émission ya boss Gypsy Kid Jean nini ya basiolinga bana ko ina bagunanga bana ko ina ba plan préféré oye siko ya nzungu tena ya sekele donc nga lingaka mwasi na lingaka mwasi azala na bagage nga mwasi ka bagage tout et sa programme jour ya difficile so za mwasi so za zoba toza santé munene toza pemba toza no ini toza kwa mutuka eza kitoko mais ezangi monter donc voilà merci na bateau tout balandi biso et puis bateau tout na betisi bango libako na ba palais et naza moi na bino ya na bino leki na bino papa na bino donc ndeko na bino bozwi place à kolimbisa ngai seka na betani na beti bino libako un peu donc bateau pe balingaka na linga mingi conseil yango esalaka nga nazala bateau yo amoni baza na ba idée ya kobakisa na musala na ngai na conseil te oyo ayebisanga na koma boxer mpo na koma te donc conseil kosala ke musala na nga eux avancer et puis ekende liboso quoi donc bato wana bako contacter ngai na 082 58 53 805 082 58 53 805 donc bato ba bandozela nga awa désormais chaque mardi à partir à 19h30 on a filmé la biso beaucoup puis rediffusion nango chaque dimanche 17h30 et puis ceux qui toyé les sous bagag bazwa sko space wana banda lundi ti dimanche ba komona ngo déjà bato ba kopesanga confiance ba kopesanga chance nde ba koyeba ba jour ya bagag wana ngoleka pe na osenga na ba fanatique na ngai ba manifester na chaîne o ngana lekaka chaîne fait comprendre que ngana lekaka wana donc ce que chaîne comprendre que ngana lekaka soki bango bazo manifester bango so ba manifester nde mokile kotimbela ga moto c'est bon et puis boss a pesi biso chance c'est pas ça wana na yebi ki nazana ba sponsor rebelle makambo rebelle o amoni ki azana besoin na ya nini ya mai na ye bana boutique na ye logo na ye ni na ye c'est pas ça wana et puis chaîne ça wana pona bango baya déjà ata ba contacter na numéro na pesi donc ba joindre on na ngai na pesi ba ya bébé besta bernayan na pesi ba mbote belé et pourquoi pas bébé hortisia na pesi bango mbote na robosa na société mama Silia kanga pe na pesi mbote Ujana Mbela na pesi mbote Joseline Nzinga na pesi bango mbote na bosa na te tata mwasi ya bana Oldi nani na tata mwasi ya bana te wana mama divine mama ya bana tata mwasi na bango balelaka tantine nani o nani tala na bosa ni komande tantine Tania po bana bazaka so Tania bimi boy tantine Tania bo landa ta Davina te ka tantine Tania donc bambo te pe lisusu na masa na nga Moïse et pourquoi pas masa na nga 32 chef de best groupe Mobimba voilà quoi en tout cas
merci papa là vous savez vraiment honneur fait plaisir pour répondre à l'invitation. Il y a dimanche. Tu vois yo là t'es veille quoi ngapani. On a compris non te balai bande bambosai. Moi t'es tant to kuma bato akwa congolais. Moi ça m'a donné ba question ya mtu mwasi ni moko pe. Tu comprends na ni pone lamba. Aime pour la émission au cœur du 7e. Voilà, bato ibalingaka kuseka, kusipila. Pe kuyoka, kuzwa ba concert bien. Buta la place na binu yango. Désordre, place na binu yango. Buta la kabuyu kakape bundimila. Soko zape, urate bitu, uyeba makambo place mtsute. Okurate po awande yango toza opesa makamba bien. Bubanda utalango, bu confirmer, pe ezali confirmation na ngamuku, presse rigi na peti. Lukwa na rubina yibike binu bu utalango. Awande makambo. Avec Evelyne, moi ça mkoute, moi ça chocolat, so babi bate au mériki boya pour comme pembe. OK. Tout qui commence bien et qui finit bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission au cœur du 7e art. Oyo papa Alaga Salibiso, on fait plaisir. Merci à la grande équipe technique de Congo Star Télévision. Babiso qui bangote na hôtel maté pour na loba. Babi Benji Bisalou, Elika Sonda, notre CG Afi Agüeto. Babi Moutou de moi, joyeux Noël à mon boss égyptien qui est dit joyeux Noël à notre cordon, Monsieur John, Monsieur Francis. Retrouvez déjà la rediffusion de cette émission, c'est jeudi à 17h. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain avec un nouveau numéro. Joyeux Noël et bonne année.